basali le côté oh amoni kaka que dans sa vie na sala mabete zo mabanga bamba Charlie Malula zo mabanga bamba de Londres. Est-ce que bino boyebi ni sali ke po ba marcher te boyebi exactement ni nango s'est passé que po ba marcher ba mo ba moni ke OK to koki li susute na place de Charlie Malula boma José de Londres na place de José de Londres boma Charlie Malula batali OK maman tozana bana e ko simba te ba kaboni bien. Et si les moutons ont tracé chemin na e msusu ba 8 ans na bango a défendre ba twakena na ba divorce ba pesa ba baton so ba 8 ans na ba moni ke OK erreur bo na sala ki na corrige na sa ba maman tozonga na to move on ba ko zonga na ba move on. Mais pourquoi on doit toujours insulter? Pourquoi il faut qu'on finisse à Charlie Malula? Pourquoi il faut qu'on finisse à José de Londres? Pourquoi? Charlie Malula c'est une fille très bien, très douce. Nazwata yo solo la naye, asa vraiment calme et très douce. Et puis mon président vieux José de Londres, je l'aime tellement que nazala na ba situation mo ya passe à longo. Igela kwa fe ikote. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Kanda taba ikote. Ensi. Nganda taba. Fenenene. Nganda taba. Chez Hugues la coiffe ikote. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Au 174, avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuté. Pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci si tu es où, mais là. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou.
Congo Promo. What a plus, what a des boss là. Bonjour, bonsoir, Balandignon sur la Congo Promo TV, Balandignon sur la Trésor raconte. Bonjour, Bissika Bozwami, bonsoir, Bao Bazana Bapo, comme Okiliango Mbilinga Ndezala Kaka. Grand prêtre Nkolo Asala Bamisu Tongo Bamisu Moi. Lelo Trésor raconte Nabino Ayelini Naito Meko Solo, la Tobeta moi 4 tolo bele yango Ndezala Kaka. En tout cas, Mokileza Makambu, Tambola la Mokilio Mona Makambo Baluba. Et puis, Koyeba Nezangambu Oba Mikolo Bayemba. Lelo vraiment mingi elo ni na yeli awa eloko na yeli awa eza parce que eza na batu misusu mona akopesa tolo baneti vemo balobi soki esalemite na che liboko na nga couper ou bien soki esalemite na che mutu na nga bakata alors soki eloko ane ko sale mozo mona kiza ko indisposer batu misusu lelo vraiment eloko na yeli awa mingi kolobela parce que à deux fois balobaka ba comédien balingana ka te ba comédienne balingana te laisse-moi vous dire que ba comédien balingana ka parce que ngai nazape moko ya bango à part kozala certes trésor oboyebi à part kozala moi mulopo te moi mulopo ndeza partie ya comédie na ngai donc nazape comédienne oyo nazana clique wana alors ceux qui ba olobela ba comédien donc nanga pe y compris na kati attends que mopandi pe sango je me suis dit pourquoi pas ngapena mikako développer histoire oyo sali en plaire et lobami partout et lobami wapite makambu ya vienanga José de Londres, Sida Bilele. Na oyazalaki belle sœur na biso Charlie Malula. Pourquoi eloroni na yeli a ceux qui kaka pona José de Londres na Charlie Malula na ngena ya awate parce que dans la vie il y a les hauts et les bas. Batu nyonso bazora ba problème. Pona nini kaka ya biso bien kaka ya bato baza figure publique ndeko maka big deal parce que mutu nyonso na banda kunde tolo baba mapasa kutu ba obima libumu moko lelo lobi omona bazui ba problème mais eloko na yeli mingi eza parce que na landaki émission moko ndeko na biso moko aloba kitango azoloba wana azoloba neti mopandisa ngote en tout cas nazomi kamwa mingi bato bayaka na écran oye kaka tu n'as même pas l'art de parler obandika koloba loba tu ne sais même pas de quoi il s'agit obandi koloba loba lokwa caméra comment na même sous tu penses tellement le téléphone au placer liboso na yo komi koloba batu nyonso ba comment na ba journaliste facilement mutu akoko ya koloba n'importe quoi na landi ndeko na biso moko aleki abandi nanu kofinga nanu azaki belle sœur na biso abandi nanu kofinga Charlie Malula alobi makamno so oloba wana euti de la part ya tante ya Charlie Malula asilisi wana te abandi kofinga président na biso José de Londres o azali papa na bana ni azape responsable comédie eza musala zobate comédie eza musala ya batu ya valeur parce que c'est pas donné à tout le monde que comme ba film que ça la film est réussir eza ka ba œuvre d'esprit so boye baraté alors azo bengaye ce qui José de Kinzanvo était ce qui ni loni na banda lobana. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que alobaki que famille ya Charlie Malula batu nyonso côté papa na ye ba solisaka ba Charlie Malula te ba lobisaka ba Charlie Malula te. Alors mutu oya koleka na TV alobi ke ya za parent ya Charlie Malula ou bien zali papa ou bien maman le kubet tata mwasi ye akozonga na TV pour senga pardon. Voilà pourquoi moi je suis là aujourd'hui pour na koyebisa ndeko na biso leka na TV senga pardon. Merci beaucoup à toi Mike Lokamba. Na musala makasi o salaki okendaki kolukela biso papa kulutu ya Charlie Malula. Laissez-moi vous dire une chose, dans la vie il y a les hauts et les bas. Bible kutuka oyo ezoloba na biso liboko na yo moko ezomema ona mabe kata yango bwaka yango elakisi te ke liboko loko oyibaki na store ozwi mbeli okati liboko bwaki non elingi koloba bongo te elingi koloba ke eloko oyo ezomema ona libunga kabwana na yango donc okabwani na yango eloko ezomema ona mabe okabwani na yango. Pourquoi biso tolingi ko kabwana na mabete? Pourquoi tolingi ko boko la mabe? Pourquoi tolingi ko pakola mabe maquillage? Pourquoi? Lelo eza likambu soki ka likambu ya mopani toboyi te toza ba figure publique. En tout cas à part koza ba figure publique bochaka ke toza ba ndeko na bino ba comédien ba ndeko na bino soki ezaki ndeko na mobile tu auras vraiment le courage de venir à la télé dire de n'importe quoi. Soki Charles ezaki ndeko no ya mwasi est-ce que koya na TV lo ba n'importe quoi sur ye
Maman, dis-moi un peu, yo nanda kuno ba problème avec tes enfants, tes sœurs, bandekono, tu n'as pas de problème. Tu n'as jamais eu de problème avec tes sœurs. Voilà. J'allais dire vraiment que toi, tu n'as pas de problème. Bino nyoso boza rapé na ba problème. Ce qui est banaraté, c'est parce que boza bato boye banité. Bato baza ba figure publique ezalaka likambu mukie baye ba meme bangwango na média. À part ça, bobo sana ke baza pe na ba vie privée o baza bandeko na bino. Bandeko na bino ba congolais, ceux qui congolais ya comédien ou bien comédien ça les locaux, vous allez propager et tamboli. Tomona kindenge ba publier kindeko na biso awa Gladys. Kaka congolais muta publier vidéo wane komiti na ba nigérien ne komiti na ba ivoirien ba komi ko se moquer na biso. Pourquoi tozala na sonité? Pourquoi tozaka na mawate? Divorce c'est comme eloko esengo, batu ba divorcer bino bo sepela bo betela on maboko. Musala musu ezala tezaka yo propager bandeko na bino. Toza ba sœur na bino, toza ba frère na bino. En tout cas, je m'excuse ceux qui n'ont pas mabe, mais juste cas conscience et zongaka. Nga vraiment na sepelaka na ba fan na ngai parce que à chaque fois il y a quelque chose, ba côté la nga na privé. Merci beaucoup à tous les amis de Mulopologie. Ba côté la nga na privé ya koto obeti mabe koto ko répéter on le soute koto ko sala on le soute. Voilà nde bato balinga mutu ba marcha bongo. Ceux qui olingi mutu mon ke mutasali mabe benga ye. Ayo kite benga deuxième personne. Ayo kite au fan d'ici troisième personne. Ceux qui ayo kite bo sokoli maboko bo tiki et fonctionnera bon en tant que bana nzambe. Ndeko na biso wana leki, elle a dit de n'importe quoi au ngamo quoi tant que petite sœur paye à José de Londres na koka ko supporter à lobby de n'importe quoi. Tozela yo le kana TV oya ko s'excuser parce que tu as dit que soki ndeko moko mamba ya famille ya Charlie Malula côté papa na leki a eko démonter makambo wana, tu viendras demander pardon. Yaka senga pardon. Parce que papa, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Viens ngouma na eyala. Eyala to palabu. Something like that. Avenue wana, merci beaucoup papa ngouma parce que papa zalande bongo, papa bomba kabana na ye. Ba parents eza bato bazo bomba bana na bango mwana no ata bakangie masasa ezo beta sima. Bazo lande ka yibi. Papa oaza responsable. La première des choses, aux honneurs nous moi nano au bombier. Au bomba nous moi nano et puis au kotalo tuna, qu'est-ce qui s'est passé? Au ko exposé était. Et ça n'est pas parents ba ya ba insensé te ba parents ba za la maïe l'été n'est pas parents soto ebi ba na bango mi yibi ba escroc mais bango pe ba puya kabana na bango na escroquerie ba puya bana na bango na muyibi. Wana eza liwezo landa soit te kozwa bana ezwipe na yo parce que mobote eza mwana wazo la kisa nzela ya droiture mobote eza muto azo la kisa zo mema mwana na nzela ya droiture mobote eza muto azo ko livrer mwana te parce que tu as tout le pouvoir ce que livrer mwana no a baby tozo mona ngo lelo bat ba ya poto kala mwana koma na evoyu escroc moyibi mama pa kota na jeu wana ba koma ko escroquer bato. Vous voyez. Mais en tout cas, papa, coup de chapeau, viens ngouma, vraiment que Dieu te bénisse. Merci aussi à toi, Mike Lokamba, pour la moussalo sali. Yo lo ben abiso que Charlie Malula famille ne mokote otikala ko le kapo famille batikala ko linga ete atikala a fonda ba famille pona kende obala José de Londres. Laissez-moi vous dire, mobali to moi si a vie na yo okokutana na circonstance nyonso. Ça c'est vrai. Parce que c'est lui qui sonde le rein et le cœur, ezaka nzambe. Mobali to moi si ya vie no okoko kutana na ba circonstance nyonso ya vie. Il y a des gens qui sont balinga bango sur Facebook, babala na pe ba fanda lelo ba 10 ans de mariage, ba fandi pe ba 8 ans de mariage, et ça na misusu pe ba kutani na canal a mutu. Misusu pe ba kutani par cop. Nzamba insistaka kaka loko moko po ça la raconte mobo, il raconte nyonso o to kutana na la vie ezaka très important. Et puis nzela nyonso nzamba l'exception ezala pan. To meka un peu ko tchaka moi ko tchaka un peu moi ba glaçon na makamsusu. Seulement nous les Congolais. Quand ça marche pas seulement nous les Congolais. Quand ça marche pas au monde appelle bo sali bongo bo ko c'est la baton ke ba mo ba yakana mambo na média. Non. To zala batu. To réfléchir. Charlie Malula na José de Londres ko kabwana na bango vraiment na minito vérité ezaka entre bango mibale biso tokoleka toko bandoloba to lobi o macho kiti non biso to lobelo te parce que Charlie
Eh, mi parle déjà bimi eza libanda na misu na nga nazomona yango. Et troisième pe koli ka ndenge lobaki troisième colis déjà. Nga nde libanga te. Mpona yawa te. Neye si zibe service. Na zwakata 37 colis awa na zibe service na mbala moko. 37? Oh! Nga kuna bangaki na esi mwana tiaka 3. Ah bon? Yiba yango na kiserie na bango ya musala. Baza pe na Brazzaville. Mwana lobaki nanga pe na Angola bazali. Bazali na Angola, bazali na Brazzaville. Seke tobenga bango monde entier. Ukokaniseri ukola mundele. Na moni yango. Acha mundele te. Azakia. Yo mutuza na France. Précisément ezala na Paris. Ezala na Rennes. Ezala na Lyon. Ezala sika nini. Soko uza na poli na yo. Kunyo kwa mana yo te. Ba numéro na biso yango wana benga na yo. Zibe service akulivre yo carton. Pe ku retirer ye muku akuya kuzwa yango. Pe akuya na Kisasa. Kaka Kisasa te ya Maniata. Makalu. Na Point Noir, na Brazzaville, na Angola, na Kinshasa, place à Robunga. Exacte. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Malula na José de Londres, bazana bana. Bazana bana. Et donc, ils ont été liés, bango tel le Charlie abali mobali mususu de Londres abali mwasi mususu. Bazana eloko ko liaka bango toujours. Pour le lolobi mwana Charlie ako bala, alinga bala, papa olinga zala wana. Ou bien ce mwana c'est pas ya de Londres, maman olinga zala wana. Vous allez dire quoi? Que le quoi ba kabona ba cause après l'amour, c'est l'amitié. Pourquoi chez nous les Africains comme après l'amour c'est la haine? Pourquoi? Et là, ici, on est en train de voir beaucoup de couples ici. Mobile, aligné sous moi, si t'es tellement aligné sous tes poids, si qui a envie, à préférer à Bomaye. Aux hommes, pour si qui a à Bomaye, à préférer à Choubembeli à Bomiye. Mais ça, c'est pas bien. Et ça, bien, moi, si on a sous na bolingwa mobilité, le quoi sous na bolingwa mobilité, à préférer à Tchélier poison. Bolingwe ke wapi na mitema na biso ba Congolais. Congolais ba ebe biso mutu ezui oyo. Mais pourquoi tu as la sous bongoté? Tout le temps haine na moté malokwa soni. C'était juste ça, je me suis dit non, l'école est inaperçue parce qu'il y a beaucoup de gens bazotine de langa ba message non trésor tu ne parles pas. Makambu vient na bina sali, makam semek na bina sali. Ba sali l'autre côté oh amoni kaka que dans sa vie na sala mabete. Zo mabanga bamba Charlie Malula, zo mabanga bamba de Londres. Est-ce que bino boye bini ne sali ke po ba marché te?
boyebi exactement ni nango s'est passé que pour ba marcher bango ba moni que OK to koki li sousouté na place de Charlie Malula boma José de Londres na place de José de Londres boma Charlie Malula batali OK maman tozana bana e ko simba te bakaboni bien et si li mutu na mutu tracé chemin na e msusu ba 8 ans na bango a défendre batu bakenda na ba divorce ba pesa batu baton so ba 8 ans na ba moni que OK erreur bo na sala ki na corrige na sabe maman tozonga na to move on ba ko zonga na ba move on. Mais pourquoi on doit toujours insulter? Pourquoi il faut qu'on finisse à Charlie Malula? Pourquoi il faut qu'on finisse à José de Londres? Pourquoi? Charlie Malula, c'est une fille très bien, très douce. Nazwata solo la naye, asa vraiment calme et très douce. Et puis mon président vieux José de Londres, je l'aime tellement que nazala na ba situation mo ya passe à longo la téléphone na benganga pour encourager ngai. Babosa na loboko o elesa on n'a pas cité. Moi je suis reconnaissante na acte wana ka yo benga na ni muta famille na été menaza parmi ya corps ya musala auto sala kana musala mako. De un an vient na José de Londres na kin na ka sa vient na ansabi na linga mo mlopo makasi. Moi aussi je l'aime beaucoup, c'est mon grand frère. Et puis ayokanga na passe sur téléphone na benginga totika ezala ba comédien o bozo sala so boza na ba partie so penine Charlie Malula elle était notre belle-sœur. On a des enfants mututel le capon na loba mabe ya Charlie Malula mututel le capon na loba mabe ya vieux José de Londres tous à l'ensemble parce que le kweli e kokweli apeyo on a toujours des problèmes biso nyonso na ba famille na biso ba fan botika ko telemisaka motema mabe mo bo à travers bato bolingaka ka bato ba sexe bino ka bato bolinga bangunde boando finga bozo finga mabe pourquoi toza bande ko na bino toza vraiment bande ko na biso nga vraiment so na yaki ozaki juste apona ka ko zone sande ko na biso mwasi na yebi kalinga koloba mingi papa mo boye ya muta théâtre mwasi abala ya yawa nazali suna respect na été peu importe. Si vous avez un respect, garde ça pour toi. Azana bateau, bazana un respect. Pourquoi seulement qu'on minimise les comédiens mboka na binoboy? Pourquoi? Batu msusu boka ma place msusu batali bazo valoriser bazo peso respect mais biso moko au monde ande bozo finga na Facebook bozo koma ba commentaire à mabe. Pourquoi? Lelo lobi ba cheka ki ba che moi mlopo yewana the best of the best. Bozui kaba congolais bocheka kata 1000 commentaires ya kitoko yeah she's the best azabo yebo bokomika bongo obi combien bato bikolo msubo olinga balanda combien bato ekolo msubo olinga ba valoriser biso baba wow ba congolese people baza soudé baza ini mais pourquoi on n'est pas ini pourquoi tolinga ka ko finga oromona ta moi remarque boneti na za émission bo so moni moi remarque pourquoi ne pas appeler parce que ba numéro na biso za wana Yaya na émission qui ngani na mona ki ozalaki mais pourquoi seulement insulter? La plupart au monde appelle batu bakendo finga na bana nzambe ba chrétien. Aw ya na bando finga mninga no nzamba sala. So to sala musala comédie. Tu sais comédie wana ezaka œuvre d'esprit. Muto sala eloko moko bo seka. E utaka wapeza na mayelo nzamba. Pourquoi ba pesa melango batu nyonso te? Pourquoi pas vient un ingénieur à fingindu ya comédien te? C'est parce que mutuna mutazana li kabone azana dona e. Osomon, ngana na dona nga ya comédie, nzamba bakisela nga suma tabisa ko yemba, vient un ingénieur à fingindu azana dona e ya mama tos mokonza mama tos. Hein? Keti azana dona e ya mambo suki na make-up. Sandrine azana donne na ye ya ba makambo ba agence na ye ya voyage et tout. Ozomon. Boss Kals azana donne na ye ya ba makambo ya comptabilité. Hein? Mon papa chéri que je salue, papa Moïse Kabodi. Ana donne na mambo nzambe ye kutu mambo nzambe sala kana ba aventure te. Po linga ka kutu te na mambo nzambe. Ma maman chérie, azana donne na ye ya olambela abiso. Na mami. Maman Grâce Kabodi. Siko pourquoi tozala likabo ya muninga e banda osala opasi, tu dois insulter, tu dois dire de n'importe quoi. Why? So, c'était juste ça pour na oya ko lobela ndeko na biso o lobaki mabe makasi. Je pense que yo motan aussi sur ça l'émission wana, tu t'es dit waouh. Na sali mabe.
Bolingo ke wapi. Bomona ka o mutu asali. Na vie faut pas ko jija ka mutu mbala moko boy. Boyebi teni nazo kwandi aussi. Boyebi teni nazo mona pa koma na niveau wana. Ba jija ka mutu mbala moko te. Balobi juge ya malamu aliaka de mato ya yoka ka de mato. Tu peux pas seulement baye sur OK, moi me lo passer qui ozio tchaine kuluso baki. Non. Demande pourquoi il a fait ça. En tout cas, un grand merci à tous les amis de Moulopologie. Merci beaucoup Nabaya. Nyonso openza, hein? Ya chaque stone, ya merveille. Ye penza ata mabe ata malamu aloba pele kinanga boyete. Oko lekanele ma kozongi so epsele kinanga boyete. Ato lekani me boyeza boyete. C'est ça. Mais vous êtes là, na ba écran kaka kofinga ba commentaire ka ya mabe. Pourquoi? Il y a peu de gens comme on a. Parmi 50 commentaires, amso mon kaka 3 ya bien. Le reste on a besoin finga pour nani. Ce que mon éloko s'appelle sauter. Pourquoi ne pas zapper? Ou bien pourquoi ne pas donner copier sa conseil? Ou bien pourquoi ne pas prendre le numéro appelé? Ou bien écrire non ma sœur, tu as débordé au sali kotobo. Tu sais ça là bien, au moni que tout le monde a bien eu à zoper son remarque. Moi ça me fait du bien. Moi ça me t'a bien à zoper ça en remarque. Na se justifie à côté. Je dis seulement merci beaucoup. Na apprendre en haut. Comme ça, prochainement, dans zone la likambo yo sepe na wanate. C'est comme ça tant que bananzam. Voilà, merci beaucoup. Na comme na la souka ya tranche na ngai ya trésor raconte, c'était juste ça. Mais na ki lelo pona oye sabino susu. C'était ndet ozo continuer ko betaka, c'était bana nyonso ya États-Unis partout au kotambola pona formation au munene ozo pesa ma formation ya CNA. Formation les a donc à 3 semaines ya pamba formation accélérée aussi ici classe aux brevet na yo. Mais d'ici là bon mon abiso les 6 avril bon mon abiso na collation na biso ekozala esengo mingi. Et puis na bosanité ko lancer lisusu bana nyonso ya kin. Ba fille ba jeune fille au sala eloko tozo diplôme ofanda ka bongo. En tout cas occasion munene zo pesa mape ya madame Ketia o ko pesa cours kuna cours ya make-up donc cours ya esthétique ezaka 2 jours ya pamba. 2 jours ya pamba. Minerva les a combien botuna ezaka $80. Donc à aux États-Unis on a un équipement complet. À quoi la bino équipement ya make-up. Mais pour na ko s'enregistrer, il faut au même $20. $20 wana soki o memiango. On s'enregistrer jour cours réseau banda OK kaka au fouti $60 on etikala ki ozuku ba peso kit complet ya biloko ya make-up. Ba expliquer bino. Et puis ceux qui wana te eza na sponsor na ye o ezali agence moko ya voyage o ekosala tirage au sort pour 5 étudiants. 5 étudiants on a ceux qui vont réussir aller à kolandela bino saleli bino pour na bozwa visa ya États-Unis. Donc ticket ba billet mangamnyo so mo commission melameye au sala bino ba démarche nyonso eza ofele pour ozwa kaka visa ya États-Unis. Voilà occasion malamu yango yo bana kin bo ratango te ba jeune fille nyonso bo kende komi komisa kuna pona ba o bozela un moment pona ba o bolinga peut-être adresse na pesa bino adresse pona cour wana o ezo banda ezaka ateke to fanda akabwe na bakini wana bo sala eloko te biso awa tozo tanga bino pe bo kende kotanga occasion ya wana donc ezali masterclass oyo eza pona ko pesa bino baku ya esthétique ekozala le 25 mai le 25 au 26 mai 2019. Donc 25 mai oyo ezaka à 2 jours. Kaka 2 jours $80 ça peut accélérer. Donc voilà de 10h30 à 17h. Ekozala na Kinshasa. Donc et puis certificat na yo erouta aux États-Unis ceux qui au passé ba peso aussi ici cours no ba peso certificat na yo. Donc bozanga te boya ko sala cours eza très important, très important. Et puis adresse ezali place au kende ko s'inscrire pour rater qui c'était pour ba place ezo comme déjà limité mais pour rater classe T ozo memaka à $20. $20 na identité na yo OK ko sala inscription kuna na boutique Wedding et Shoes Store. Ezali na Willery en face il y a station Kobil référence eza salon Franck Homme. Donc na Willery wana bana kin boyebi Willery eza en face il y a station Kobil
Donc, référence ezali salon Franck Homme. Au memi avance non, il y a $20. So au memi avance non, il y a $20, aucune identité non, kuno le bina eka kosa l'inscription pour na cours au ekobanda le 25 au 26. Donc, ezaka 2 jours, il y a pas de formation aussi ici, ba remettre yo certificat na yo et puis ba PCOP kit complet il y a maquillage. Ba PCU yango et kosa la yo pe bien. Et puis agence de voyage o eza Fly D agence oyo ezali agence oyo kosunga na ba étudiants nyonso ba osala tirage au sort ceux qui ont gagné parmi ba 5 étudiants wana ceux qui ont gagné bazo salela bino démarche ya kozwa visa ya États-Unis démarche nyonso ofuta ata $1 te basalelo démarche nyonso ofele yozo kedeka kosala inscription pour na $20 osali inscription na yo obandi cours na yo soko silisi Madame Mwana Keta Motema Boboto, aux États-Unis, na ba certificat na bino so ba kit complet ya biloko make-up, aux États-Unis à cause la wana na Congo pour na ko remettre bino. Les occasions moko ya ko manquer te. Soki olingi pe numéro de téléphone, obengi na numéro wana eza affiché na ba ya écran na biso et puis to repesa yo ba numéro nini okozwa batukuna. Et puis boutique au place bossa la inscription on eza boutique moya bien oyo eloué ça pe ba robe ya mariage biloko ya ba chemise ba ceinture biloko moya biloko bien za kuno lingo bala okeka kuno se enseigner makambo so ekozala pepele. Voilà les loko na ki kana sola na bino yango en tout cas bande ko na biso ba congolais to meka ko changer et ça très important ça pona bolam na biso nyonso tozala kate tout temps biso moto yinana so okeka pa congolais kaka biso to lingana te biso to lingana te ba occasion yango au moins pe occasion ya bebe pesami muninga sali mo elomo pona ko aider batu misusu o bazala moi ba difficulté ya classe $80 au moins la diabo ekoti ezaka nini neti organisation oyo ya ba classe ya ba CNO eza très important ozomona to sali yango biso to sali on to sisi ezaki pas cité mais au moins na mutu mususu pour encourager ngana okenda ngate na yebi anglais te bongo oyeba anglais ndeni mama oko apprendre anglais nene mais so fandi na Facebook so ko fandi na téléphone pour na koloba mabe abaninga ozora ata 3h 4h mais tu n'as jamais eu le temps de chatter YouTube ou ata pour na 2 secondes ou apprendre atande balobaka good morning vino ka ko chokolo na lingala ka ko tonga yesu azoya to bongwana c'est très important. Voilà, de gros bisous à toi, ma fille chérie Nathalie B, ainsi que Enis Yamba, ma fille, hein, de loin des yeux près du cœur. Et de gros bisous à toi, Isidore, mon fils chéri, ainsi que Marlon. De gros bisous aussi à bébé Boss, à bébé Benaya Kals, bébé Boss. De gros bisous à toi, bébé Brielle Caroline. Un joli bébé, de gros bisous à toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme dans la souka, mbote na batu nyonso o balinga kangai. O pe bolinga ngate lo kwa nzambe o asala ngai mtasala bino ngala linga bino makasi. De gros bisous à mon papa, mon pasteur qui est le pasteur Christophe Chibasu Kampela. De gros bisous à toi, mon papa que j'aime beaucoup. De gros bisous à toute l'équipe. Des gros bisous à l'héros dans l'ombre. Celui-là, je l'appelle l'homme selon le cœur de quelqu'un. Donc, de gros bisous à toi, papa. Merci beaucoup pour l'opportunité. Oti, Karatobi Moussala, non, Sala, mais au Sala, la part des choses. Voilà. Ça, c'est très gentil de ta part. Les amis de Moulopologie, je vous aime énormément. Merci aussi à mon boss qui est Rafingindu. L'idée à Mobali, ya Pembe. Mobali ya Pemba koti sakangungi na ndaku te. Makamboyo. Esuka wate. Vraiment merci beaucoup na bayanga nyoso bolinganga. Bozela ya ema na bino ezoya, c'est pour bientôt. Je crois que mon boss a déjà extrait kande na lo babe mike. Donc ya ema c'est pour bientôt. Ba clip est commis déjà presque na suka. Boko consommer on bozala vraiment béni nzamba lola continue ko batela biso ba obo continue à prier pour nangai botika ngai te bo bondela pour nangai nzamba sunga bino. De gros bisous à tous les comédiens, je vous aime énormément, mon pio vie Hans Luzolo, Batunion, Sovie José de Londres, vie à Po Firenze, mon yaya que j'aime aussi beaucoup, il y a ma Mimo que Charlène Benz, ainsi qu'à toi ma mamie, Mama Bana. Donc, Karine Massamba, ainsi qu'à mon papa, Caleb Toukeban, ainsi que groupe Mobimba Yassina, que je vous aime, Bob Kabessa, mon frère de sang, Junior Kumbuzu,
mon vice, des gros bisous. Son atangi non lala apo boza tel mebele na linga bino makasi. Le quoi na linga bino na bino pe bolinganga. To continuer ko se soutenir les uns les autres et qu'on alla bien. Aimons-nous. Oh, bala Congo to simbala maboko, Congo elonga RDC. To simbala te po anini, to bano bomala kabo. Ozuli kama mningo ye toyo, ozuli kama mningo ye toyo. Eh, bongo mabe makasi. Congolais sont main dans la main, Congo elonga RDC. Que Dieu bénisse les Congos. Des gros bisous, je vous aime beaucoup. Bisous, bye bye. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine madaka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.